ba fanatique ya Grace Mbisi mawa mingi Grace Mbisi azali lisusu kokita na se. Donc Grace Mbisi komata amataki mikolo yo, mais Grace Mbisi akomi kokita. Grace Mbisi azali pema ekangami. Grace Mbisi mayele esuki. Bolingi boyeba bozala sirke Grace Mbisi makambo naza koloba eza ya solo. En tout cas, soko zali fanatique nae landanga parce que Grace Mbisi ezali pas po mata, mais azali ya kokita, akobanda kokita malembe malembe. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnettes, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo nyonso azali fanatique ya Grace Mbisi na kanisa mutu nyonso asepelaki ndenge Grace Mbisi amataki, ndenge Grace Mbisi a récupéraki santé pe a récupéré ba fer na maboko. Mais malheureusement Grace Mbisi bisika wana akomi aza susu kokoka komata te, aza pe lisusu kokoka kotelema bisika wana te. Pona koyeba yango eza facile. Chantal Bola apopoli Grace Mbisi d'habitude azongisaka te, mais azongisaki ekoki kozala azongisaki po Chantal Bola a continuer kofinga ye. Mais Grace Mbisi eloko asali azwi susu ba janvier na babiri atindi mbongo bafingaka Chantal Bola. Wana elakisi Grace Mbisi aza déjà na problème mwa muke parce que comportement est changé. Alors, Grace Mbisi asuki kaka wana te. Grace Mbisi tangu alakisaka audite te ezalaka penza ya ye. Grace Mbisi tangu asombaka elamba elakisaka penza auto somba. Mais Grace Mbisi asali lisusu eloko moko oyo epesi ngai somo pe nalobi ke Grace Mbisi azali kokita. Ake kolue hotel appartement. Akosi ezali ndaku na ye. A filme bakiti. Ake na mbetu asali netalali. Eza na ba television mibale. Moko na salon, moko na chambre. Akeibe alakisi toilette na douche. Alobi eza esika na ye. Elingi koloba Grace Mbisi apesi réponse na Chantal Bola. Alors, Grace Mbisi modèle azalaka akokaki kopesa réponse wana te. Soki apesaki réponse alingaki kopesa réponse juste ya biloko oyo ye azanango. Alors, soki akei kopesa boye elakisi biloko Chantal Bola afingaki ye ekoki korevese modèle ye azali sikoyo. Yango wana ake mbangu alakisa biloko wana. Yango pe atindi ba janvier ba popula. Parce que aza na force te ya kozwa ndaku modèle ya hotel wana auto lakisa. Aza pe na force te ya kochanze voiture bichanzela. Aza pe na force te na site na internet ekendeke ndenge zalaki to eleka ya bato mosusu. Alors Grace Mbisi azali vraiment na position moko mabe. Position ya kitoko pa na ye ezali kaka koyemba. Oyo etikali na ye eza koyemba. Mais akoti pe nano studio te, aza pe kosala nzembo moko moko yango na lobi soki ozalaka fanatique ya Grace Mbisi. Foko yeba na moment oyo Grace Mbisi aza na difficulté lisusu. Donc, akomi lisusu kokita. Alors, po amata na kanisa ekozala lisusu pasi. Loba ba benda ye lisusu na Karine Mokonzi ndenge amatiaki ye na kobenda oya bendaki ye na rando. Mais sikoyo na yebite soki akokoka. Bobosana te
video o na chewana o na chaki fimoko azako pesa témoignage na lobaki ezali maloba ya Grace Mbisi me fimu susu azolobela ye mingi badute nango me problème ezate soki bokei na Grace Mbisi na Marie-Laure Mwaka tangu bazako sala émission okomona Grace Mbisi tangu azoloba siko na Marie-Laure alobi pe likambu ya bazemi alobi ke avant abota Rachel bazemi elongwa 4 ou bien 5 Marie-Laure atuni ye elongwa yango moko to longola Grace Mbisi alobi te ebandaki kolongwa yango moko wana abare mais ezali kaka na histoire ya témoignage oyo ezawana oyo fiwana apesi oyo epanzani na ba page nyonso ya bale news pe bisika na bisika Grace Mbisi jamais bazemi ezalaki kokweya ye bongo elongwa na ba condition ye moko ayebi. Alors sikoyo lokola aboti bébé Rachel aboti ye na difficulté azalaki même pas sûr que akobota ye elobi ye moko na témoignage wana azalaki kokende hôpital pamba. Alors biso moko pe tomona ndenge ba memai na ambulance tomona ba direct ndenge azala na hôpital na yebite kobota bébé Rachel soki yango mutu e katiye contrat na quelque chose na yebite mais ba signe eza kolakisaki Grace Mbisi en tout cas azali na moment moko difficile ayebi même pas ndenge akoki kobimela po soki ayebaki ndenge akoki kobimela jamais Grace Mbisi alingaki kosala comportement oyo ekokitisa ye oyo eza même pas ya volonté na ye atinda ba janvier na biri pe azako postango na page ne ya Facebook oyo ya Michel Kabeya a part wana akesusu ko louer ko bebisa mbongo po azwa hotel appartement uniquement pote batu bamona akosa mokili or que Grace Mbisi jamais akosa mokili alakisa biloko ya solo yango wana na moment oyo Grace Mbisi aza na besoin ya ba prière na bino Grace Mbisi azali na besoin ya batu bapuye côté musique po côté musique ekoki koedeye amata pamba te boyeba Grace Mbisi zuki oya beti bozomona ngo pamba me zuki wana eza kokota na mitema ya ba jeune pe ba couple ebele batu bazako binango tina bandaku tina ba voiture bazako yoka yango po zuki na kanisa bino moko bovandi na la France boyebi yango bien zuki ndenge zalaka eza banzembu moko oyoyo boyebi tolingango mingi pona kobina topina kango mingi voire même na place ya rumba pe na place ya ba danse mosusu na kanisa zouk ezaneti slow ya biso batu oyo ya tropical yango wana Grace Mbisi pe zouk na ye en tout cas ekendaki kitoko eza les seuls moyens pour le moment oyo nga na moni batu bakoki kopuye ye pe ye moko ayebake abeta rythme mususu te mais banzembu oyo kosala sikoyo asala nde zouk soki asali ata album moko ya 6 chansons ya zouk na kanisa Grace Mbisi akozonga likolo pe akozwa ndaku oyo ya kitoko akotambola na voiture ya kitoko akozala na position ya bien pamba te na minute oyo na yebite soki eloko nini ekofungola nzela na ndimi même pas page na ya Congo elengi nde mutu kosala makambo alors na yebite soki Grace Mbisi eloko nini akosalela biso makambo pamba te azala likolo ndenge azalaka côté finance côté makambo mususu na ndimi te akosala ngo na ndenge kaka abanda kosala ngo liboso po liboso esengaki ba condition mosusu siko ba condition wana ezati na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyos Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyos Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.